la pose à la brancher connecté so ko s'abonner directement nous on des émissions pour s'abonner à la chaîne. Est-ce que rozonga nanda kwana na ngonga nini banani oyo bakaneli Moïse Katumbi to yebi ke Moïse Katumbi na Kabila bakatange ba la réconciliation ba sengi bango mais Moïse Katumbi bazaki déjà pour te na makamususu baba kyungu ako mwanza to yebi makambo lobaki obenga kinga déjà na émission tikoleka na baki muta intimidé ngate vérité zo bima sur likambo ya Moïse Katumbi ba enquête eza déjà Gentini Ngobila na ministre ya intérieur Gilbert Kakonde bazalaki opesi mbwa boyi nde tolo ba na zando monsieur ba otekate bato ba yebi fiki une foire internationale ya Kinshasa bokendo ko tala venue wana kikuite tikala bambula na bambula balia bambongo ya kosakana te to tanga ba kombo ya bato ba joba mbongo ba dossier wana to yebi to fouiller bino malam to tanga ba kombo na ki président assemblée provinciale Godin Poy pasteur ozalaki wana mais Godin Poy plainte moko ba député provinciaux ba lega ki ba fundi yo détourner mbongo na ba bana Kinshasa bana République démocratique du Congo, bana Afrique, bana Amérique, bana Europe, bana Asie, Océanie, partout, monde entier, bozota la canal Congo TV, boyeba que Paka Lingomba Junior tout ça tant on a bino lingi bino mingi, penanzela ya sosola bango to c'est bino ba vérité zo le kana République démocratique du Congo. Nani alingi aboma Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ba côté lié na ndaku. Mais Moïse Katumbi ala gité. Bomona image ndenge nini lisasi ekoti tina ndaka Moïse Katumbi to kobomba te tozobimisa nyonso na poisa image à l'appui tozola sebino botala bino moko ndenge nini lisasi ekoti tina plafond tina chambre ya Moïse Katumbi to kobomba te tozobimisa to kososola bango botala. Un fait qui ne s'observe pas tous les jours. La matinée de ce jeudi 6 août 2020, une douille de balle a été découverte dans la chambre à coucher de Moïse Katumbi en sa résidence privée de Lofoy. L'impact était fort vu que cette balle a perforé la toiture en cuivre, traversé le plafond pour échouer sur le pavement en y laissant des traces. À en croire les propos des travailleurs de cette maison, la balle se serait logée ici entre lundi soir et mercredi car cette chambre a été nettoyée pour la dernière fois lundi 3 août dernier puisque ses propriétaires sont absents de Lubumbashi. Une équipe d'experts en balistique a été rapidement dépêchée au domicile du président de Ensemble pour la République pour faire le constat. Parce que ça a perdu de vitesse, non pas ici. Hein. Ça a perdu de vitesse quelque part. Et maintenant, ça fait un mouvement de descente. Rien n'a filtré de l'opération d'enquête de ce jour, mais cette découverte a laissé sans voix tous les travailleurs de cette parcelle, surtout en ce moment d'absence. Alors, bomoni image ya lisasi na ndako ya Moïse Katumbi. Wana ndozaki no lupangu na ba image yango ezoko loba. Parce que biso tozaka sur terrain équipe na biso zaki déjà na Lubumbashi, ndenge tozoloba bo équipe muso na Lubumbashi zolandela Moïse Katumbi nde tozo sur la base na village na ye. Est-ce que rozonga na ndako wana na ngonga nini banani oyo bakaneli Moïse Katumbi. To yebi ke Moïse Katumbi na Kabila bakatange ba la réconciliation ba sengi bango. Mais Moïse Katumbi zaki déjà pour te na makamususu. Baba kyungu ako mwanza to yebi makambo lobaki. Est-ce que Moïse Katumbi na Kabila bako se réconcilier? Nanya linga Moïse Katumbi. Est-ce que ça comme en réconciliation? To Moïse Katumbi bazana ba faire mususu. T'as la pose à la brancher connecté. Si vous s'abonner directement. Nous avons des émissions pour s'abonner à la chaîne. Pour la vérité zo bima to zo bomba. Boka ne la bisoté. Bobenga kinga déjà une émission tikoleka. Na baki muta intimider ngate. Vérité zo bima sur likambo ya Moïse Katumbi. Banquette eza déjà. Alors, tout compte est-ce qu'on a sujet monsieur na Kinshasa. Boyebi ke Gentini Ngobila na ministre ya intérieur Gilbert Kakonde bazalaki opesi mbwa boyi nde tolo ba na zando monsieur ba otekate. Batu na zando monsieur ba otekate ti lelo ba mama ba olela. Gentini Ngobila lingi nini? Batu ba bima Gentini Ngobila kaneli ba mama to nini? Gilbert Kakonde lobi ba fongola zando Gentini Ngobila aboyi bras de fer wana boyebi. Mais ndenga na zo ebisa bino boyi Gentini Ngobila beti mama na carton. On dirait ba na kin ba kina ba nkota Gentini Ngobila. Botala ba image oyo Gentini Ngobila akei ko lancer avenue oyo et ça la bambula et belé avenue Kikwiti. Bato ba yebi fiki une foire internationale ya Kinshasa bokendo tala avenue wana Kikwiti tikala bambula na bambula. Beba nzela la kate ba lia bambongo ya kosakana te. To tanga ba kombo ya bato ba joba mbongo ba dossier wana to yebi.
to fouiller bino malam to tanga ba komona bino mais Gentini Ngobila mbongo zui wapi nana financer Gentini Ngobila est-ce que ça mbonga ba taxe ya Kinshasa to yebité mais butala nanu cérémonie oyo ndenge lekaki ngana loba mingi te ba image loba yango moko cérémonie oyo lekaki président assemblée provinciale Godin Poy pasteur ozalaki wana mais Godin Poy plainte moko ba député provinciaux ba lekaki ba fundi yo détourner mbongo na bango oyebi yango bazoko loba ngona média mais to yo ki peka yo pour au contre-attaquer o ko porter plainte contre bato ba calomnier yo nanya calomnier yo Godin Poy soko zoki monga bato zongi sanga na loba vérité na mpaka lingomba Godin Poy za pasteur oza président assemblée provinciale za pasteur ngai awo na média o mpaka lingomba na lobby soko zoki mbongo to ko yeba vérité wana mais loko zo ba ko zoki mbongo te justice za sima makambo plainte za déjà contre yo président assemblée provinciale ba député Mike Mukebai to ko sola masolo na yo tokosola ngona yo po ozana ba dossier ya ville ya Kinshasa mais bota no image oyo ya Gentini Ngobila azalaki présent Gentini Ngobila qui ko lancer ba travaux ya réhabilitation pe ya modernisation ya nzela wana oyo eleka na commune ya Limete eleka na commune ya Lemba eleka na commune ya Makala ekena na commune ya Bumbu nzela wana vini ki kuit bato bokenda poto kala bokenda bangola bokenda Maroc partout boye ba que ningi to solo la boye nzela wana baza ko bongisa yango mais financement et outi to beta masolo financement to ko landela ngo bolobi il fait ça la 12 mois misala on fait ça la 12 mois tala bolanda nan s'il vous plaît. Allô, c'est bon? Ok. Consiste à la construction d'une route sur une longueur de 3525 mètres. Consiste en la construction ainsi que la modernisation de la route en chaussée souple sur une longueur de... Mesdames et messieurs les membres de l'exécutif provincial, nous allons commencer. Ma profonde gratitude pour avoir rehaussé de votre présence à l'occasion de la cérémonie
du lancement des travaux de la construction moderne de l'avenue Kikwit qui longe respectivement les communes de Lemba, Ngaba, Limete, Kalamou et Makala. Cette marque de sollicitude confirme votre intérêt particulier pour la réalisation de cet ouvrage destiné à servir la population quinoise et par conséquent votre disponibilité à apporter votre soutien à l'aboutissement de celui-ci. En outre, votre soutien m'encourage davantage à placer l'intérêt supérieur de la population au centre de mon action, en me forçant à œuvrer sans relâche en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Quinois. Cette œuvre s'inscrit dans le programme de mon gouvernement ainsi que dans la vision définie lors de ma prise de fonction, à savoir Kinshasa Bopeto. Cette vision est par ailleurs dans la logique de celle de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui est l'instauration d'un État de participation de la population à la gestion de la chose publique en mettant l'homme au centre de toute préoccupation et vulgarisé par le slogan « Le peuple d'abord ». Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, lors de mon discours, programme à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, je m'étais engagé à matérialiser en matière des infrastructures routières Kinshasa Bopeto par la modernisation et la réhabilitation des axes routiers réservés au gouvernement provincial. Le lancement des travaux de ces jours et l'accomplissement de cette volonté exprimée en vue d'améliorer la mobilité des personnes et de leurs biens pour ainsi booster les développements économiques en facilitant les échanges commerciaux. À ce jour, le gouvernement provincial s'est déjà engagé dans plusieurs projets routiers, notamment l'avenue du Parquet, quartier Kinchaku, commune d'Ematete, dont les travaux sont parachevés. L'avenue Mongala, dans la commune de la Gombe, complètement exécutée. L'avenue Victoire, dans le tronçon compris entre son rond-point et l'avenue Ethiopie, dont les travaux sont aussi parachevés. L'avenue Elengesa, desservant les communes de Kalam, Ngiringiri, Makala et Selembao, en cours d'exécution. Cependant, bien que l'élan ait été brusquement ralenti par la propagation de la pandémie de la Covid-19, toujours et encore en progression, ma volonté de poursuivre les efforts engagés demeure intacte. C'est ici l'opportunité de rappeler solennellement aux Quinoises et aux Quinois qu'aucune contrée ne sera oubliée. À l'exemple de l'avenue Kikwit, les efforts se poursuivront qui désenclaveront simultanément plusieurs entités communales. J'invite donc la population de ma juridiction d'accompagner l'exécution des différents projets futurs, ce qui constituera sans ambiguïté sa réaction à mon appel à s'impliquer dans l'effectivité de l'opération Kinshasa Bopeto. J'en appelle donc aux Quinoises et Quinois comme un seul homme à s'approprier la réalité de cette vision par la participation de tous. Pour terminer,
mon propos, je vous réitère mes vifs remerciements et sollicite votre soutien continu dans la réalisation des projets initiés pour le bien-être de la population guinoise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa, je vous remercie. Bandeko boyebisa ba misusu baya kokota batala Kinshasa za ko yinda Kinshasa ningani nani atumbi ba entrepôt ya UNICEF. Est-ce que ba biloko ya bana kelasi bano batangelaka eziki ba misusu ba bimbongo eziki ba misusu ba lobiote biloko ya covid biloko ya coronavirus ya riposte za kuna eziki totala ba image dola examiner ba image ndenge nini entrepôt ya UNICEF eziki kuna na Itex Africa moto eza kopela boyebi ke machine à voter entrepôt nango ezika va ba élection boyebi ke machine à voter entrepôt nango ezika na au commandement na Gombe nani azokotumbaka ba entrepôt na ville ya Kinshasa nani oyo azokotumbaka ba entrepôt na ville ya Kinshasa poto yebi déjà tozo fouiner Félix Tshisekedi abaki fouiner dans le passé te biso tozo fouiner dans le présent mais tozo fouiner bon le passé to bangani to fouiner. Botala bino moko moto eza kopela na Itex Africa. Qu'est-ce qui s'est passé? Preuve à l'appui, tia moto teleka. Et c'est à côté de l'ambassade du Japon. Émission Nabino et comme na suka. Sosola bango, toko sosola bango. Olengankoi nan ne mwanda ntemi. Olengankoi banda ne mwanda ntemi banda yoko bundelaka yo. Kontra nini boshina ne mwanda ntemi. Toko bimisango na polele. Bolanda na bisi bino ko sok boza abonné te, bo s'abonner déjà na canal Congo TV. Bo s'abonner parce que ba vérité et bimi ebele na biso 26 provinces de la République démocratique du Congo to tie bantenne partout pour que vous allez informer à tous en France, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, partout, aux États-Unis, au Canada, partout dans les pays qui s'abonnent déjà parce que la vérité est RDC canal Congo TV nem ta simon na maboko. Binomo bomoni tozo kosate, tozo la presse ya lokotate mais preuve à la plus vérité ngana mpaka lingomba. Oyo azokandela ngo usala zero muzala mpunda pona kingakati na okota na obima so na inaki kuta na ilunkamba premier ministre na congolais mpaka lingomba na omone na obima mais à suivre. Bino banso bolinga kolanda